awa ndesika nga na kosala ba news awa ndesika nga na kosala po nasalaka interview na n'importe quel site te na n'importe quelle animatrice ou animateur te. Christelle Lopungu Mamola Rose, l'uranium de la presse. Vraiment beau s'abonner awa et ça 2 fois te mo pepe ya sika na obenga colonel Freddy Lumbwenadio yebisa adi yo Diogène Genève Mobimba ye ayebisa lisusu Jean-Pierre Ombale na Neuchâtel Jean-Pierre Ombale pesa sangona de la reine overdose mbila na Lausanne baya na basangola bango awa site solo yango site zanga rui site zana binemite baolela mema miso bimate baopola me baondimate Christelle la Rose Lupungu Mamo uranium de la presse. Ciao. Salut très chers internautes, n'est que vous êtes belé de partout dans le monde pour nous à travers CNUCV. Merci. La confiance, la attention pour continuer toujours à couper sa bise et zanga ou abino Christelle Mamoulpou. L'uranium de la presse congolaise vraiment n'est que ton akota na banda kuna bino bozala na sengo mingi on ngape ton ngape na ya na banda kuna bino vraiment na sepela mingi po nebi ke boza ebele boza na depuis globe terrestre mobimba. Merci na bino nyoso, merci na ba internautes nyoso na ba fan nyoso o bolanda biso à travers CNUCV, à travers chaîne biso YouTube, à travers www.cnucv.com. Alors quand on est au Bakara, voilà toujours pour nous informer. Bino, pour nous l'exabino, ma commune sur ka ana Kinshasa peut partout dans le monde de lolo. Nazana moko ya ba animateur au bazo faire bouger biso, bazo faire bouger musique congolaise qui ana Kinshasa peut partout dans le monde. Animateur bon ya Robin Omundi bu CP sera bino la animation depuis tout depuis 2000 fin 2016, 2017, 2018, Carabango, Baza vraiment l'actualité côté à bas générique. Bango, rien à dire, rien à commenter. Il y a bien le Shomi, tout ça par rapport à disque na bango parce que yepé Robin Omundi va pesi bango chance parce que Kabi Balé, il y a danseuse na bango rue, tu pesa bango chance rocha nzembo na album ozobi mabongo le 8 mars zo lango APA bisa sono impression ezaki nini. Est-ce que yemuto yemi nzembo wana to Robino yemo muto yembe nzembo wana nazopesa déjà mbote bonjour Somi. Ouais, bonjour grande dame Dieu et Bikaka donc qui tourne qui tourne. Bonne santé. Ouais, santé papa par la grâce de Dieu Bikaka biso to bana tout est bien. Ouais. Tout est bien quoi. Tout est bien vraiment quoi. Voilà, tout est bien quand le lobby Shomi le loto yambio par rapport à disque na bino avant to kota masolo disque bino to kosa moi muke rétro année 2017 pour Noël les parce que depuis to kota 2018 nous on to kota été et la première fois to kota na première fois na chelo micro au kosa le souvent muke rétro ya année na 2017 et les cas qui ndeni non les gars qui bien habité so na sala la bango rétro na ninga ya ba idée na bango na ba idée auteur c'est ça bon na les cas qui n'habité non c'est na côté malamu na côté mabe te côté mabe en tout cas côté mabe biso to calculer mabe te mingi biso to calculer ka malamu ya moni malamu elanda biso mais na bike mingi bango mamo malamu ndi muteza trop donc malamu na bango malamu o biso to za nango trop ezaka ke ba plante opesa ki bango donc ba plante opesa ki bango en tout cas les gars qui bien vraiment pour nanga chemin nangweri et puis na bike pour na ba fan nyonso parce que to pesa bango ba bilo lokwa ba bazwa bilo lokwa ba yeyo bazwa kango malgré les années passées mais bazwa kango ba yeyo bazwa ki ba etirette et na minute bato zo pe chana no boye bazwa ki pe 4 lettres et na minute na 2018 onde toto pesa bango jouer les ballons o izawana na tika ko donc na ebike batutu baza satisfait na ebité mingi na ngalo bana pesa bango na ndenge pena ya bwaka quoi bwaka donc na bane passé na ebike bando sepela na salama yele na mibala kisase sokia melibi mela kabelo mbongwa ko simele yo mwana boko banda ko welela etire kiboko tela miswe pona lokoso kisasa lelo mishina basalaka te okansozo shina yenzo kazo shina yo bozo shina na popolandu mibala butu bashe amabe tobo natika bango te na eli bango susu yeyo moto nalingaka yeyo Blanchard elo mobali alibale yeyo platini menga bomba kangaki toko Fanny Smith chuanga yeyo natika bango te na bosa mponga pesa avec cri avec exercice tu vois
na boki la ba cri il y a exercice crier ça un exercice ya cri monte animateur zo boire cri normal ne ba tout ba boire karaté nga na boire un exercice on ba ben nga coach on se comprend na pesa ba cri le quoi Noko Vincent yeah ale Noko Vincent bobe de na rena leli nako kende na ye ale kenda kana ye wana premier niveau ce qu'on a na deuxième niveau Noko Vincent yeah Noko Vincent Glodicia Mutongo nako kende na ye ale kenda kana ye kalusha bakole na leli donc voilà mon animateur a boire qui na se ainda likolo et puis moi on suna se na tika monter na mo so ba yeyo na boki yeyo moto na lingaka yeyo wana pesa liba ba sepela et puis na tika bango te na boki ba kilo ba ale bulu mona magwenda idendiseli nzoto na yo ko ibisanga ale libere moke pona tombola bilamba yo bina malamu robino mundi butalama togolongola bilamba togo pepa likolo na bike place au poto mobima tombe monde entier tombe poza makambo na pesa batu et c'est ça batu et na tiki batu te na ko yela batu susu na ba kriyo ba to yo ko ba chaboy ofandi boyoki bina chaboy ale tigelanga pena bwake popole landu ale shomi na ngweri na bwaka robino mundibu tigelanga pena mona bele ngombo japone bilambe bele yo chaboy chana no boy kanga yo yebi yo kanga tika monte na bokelo ba krilo ba sokola matako na ndimyango te na boyango eza makasi ya mwana mobalite kachu oyo eza normal te eza motindo zokende na nga donc voilà comprendre tu vas utiliser qui m'a moqué ba bêtise on dirait te nga bêtise na ça la ngote biso ko tozo ba animateur tozo te à monde on se comprend ba chaboye na bani ko la betirette bani le monte que quelque part ba na ozo éduquer master na bani non biso ko tunga ko tu ba féliciter nga makasi parce que nga nazo éduquer bango mas nazo conseiller bango so landi na ba cri na nga nyonso nazo éduquer nde ba tukutu on se comprend tant na esi ba tu chaboye par rapport tant sur album monsieur ezalaki on se comprend ici ba tu chabo et chomi pe bolongo na no boye robino mundi bu pas sur place à vanda on se comprend donc toto be tirette na te ya ba tu salama ile na mibala gisasa na te ba bino ba ser na biso ba tutu on comprend salama ile na mibala gisasa soka meli bi mela akabeli mbongo akozimele yo on comprend yo bika zimela ja ba play bien mbongo ebele amelisi na suka pan il faut ka ba système na nengager on comprend donc na te ya pe ba tu te ya pe ba fie belé pe sel bon pe bien ba tutu lelo et bah comprendre que non chomi na ngori kuta un message on se comprend donc on a un message on va 4 lettres écoute on appelle ça tout 4 lettres mama yo na yo kakite na tolio pesa kinga Glodicia Mutongo redi pokoto matrai mama yo bilenga tango moke bominga ye on comprend conseil mama yo ke boko logo tango 4 lettres lelele Oko vandela po yaya oko mana sante ya miyoto soko vandeli po lelo yaya aleke boko lokotango 4 lettres dans ba yebi ma conseiller batu en 2018 au même biso jouer les ballons en français on prend ba fandi bina ba en français on comprend quelque part batu baza bazo ko karobina danse on te bokende na mama mke makasi te ba bina ko tu danse en po batu to bokela ba crino so qui normal mais l'autre on a devoir mo ya batu ba ko ra ko so pansamba te on se comprend bomela kaka est-ce que so pansamba o so pansamba te on jouer les ballons yaki tango bina on a barre ko pansamba masanga mo nsambe sopani et ça rapporte avantage ba koko neti mama Chantal vraiment te abando jouer les ballons ta ko kate te akoka Ma Chantal, Akoka jouer le ballon simple. Okofa no peka jouer le ballon. O teleminoka, ya baba sisiko. Jouer le ballon. D'ailleurs non facile. Maintenant bandela bango. Tundwe. Tundu mama fani ndezi. Tundu baba bibobo. Ubwagina nute mwana, ubwagina nute leki, tika bikumi selasia. Miziki zanzela molai, tuna bato na bino boku misaka, ba kenda wapi. Miziki Robino Mundibu, comment peut-on jouer les ballons, bonne année.
Donc voilà. Voilà, merci Chomi wana ezaki bongo ndenge année 2017 elekaki namba moko ouverture année 2018 na jouer les ballons voilà Robin Omundi bapesi bino chance yona rythme malgré rythme até yo quand même to yambi yo par rapport ya nzembo non impression ezaki na ndeni tango président na Robin Omundi bapesi ko nzembo non ezaki vraiment satisfait na niveau mo rozwa idée tala kaka surtout ba pilier to banda pina président nous avons na bateau pina to banda na mokonzi donc tant mokonzi a raisonné que to chomi na ngori faso mo loko en tout cas ça l'a bien quoi donc na minto bande nyos orchestre salinga salion dans 5 ans ya orchestre banda na so bande banda giti le platini menga ministre d'état aïb marambo na loba ba fe nanga basé belé ba mompe belé ba yebi biso na poto wana ba yebi makambo chemazo so même na Kinya ba yebi mam na so loba quoi donc ba lor mbabu ba yebi ba kera médaille d'or ba yebi makambo yo ba te belé comprendre ba fe nanga Bob Denard to ça ni pe kupembe ni kaka fe nanga Bob Denard sukami ayebi makambo yo donc chomi na ngwe richesse ko masola pa yebi makambo donc na bani na kala na mokonzi lelo et sali plaisir que non mokonzi totalité parmi batutu parmi banana ya moni kete chomi na ngwe rina petit rythme mushinga legi na biso tozwa chanson et tozu ba to signer ba titre na kat album et ça n'a plaisir ma casse ça n'a plaisir na comprendre que mon patron et comment est-ce qu'il a comment ça reconnaissant na biso on se comprendre à reconnaître biso parce que ko pesa mutu nzembo et la gâteauté on comprend à raisonner biso c'est qu'il comprendre que té bateau histoire na bango ko za boité faut pas la dire moins na banzembo na bango oyo ko sala ke lobby référence na e na 14 orchestre chiffre 9 et on chiffre Platini menga ministre d'état donc souka na nzembo ya osakanate donc grand chanson pena ba rosepela nango quoi donc qui a dit na motema mokilo yo mbanga tabaloke twanyoka lokola hamu ata osali be force ki apesi yo mokongo ata oche baba flako yo kateo kifinu kwa mato inani apesanga na zipa na tiko yo kabilo bisha ba fitol na tika limiku wa molimo ekomi envie direction lilita Platini menga botika kochola ngai po Platini menga bwakisi ngai naza moto ya mboteo eza nango bashi ya lamu soki otali longi na nga mawa kosilisa koseka maya misono eko triple Platini menga souffrance nango komisi yango pétard na maboko ya bana mike bazosakana mpona plaisir na bango botika kochola ngai po Platini menga bwakisi yo mo mto yembi on to boyembi on na Robin te nzembo patron mtayembi mokonzi mtayembi on Robin Omundi buloma la peau blanche mikolo to bengi El Generalissimo te El Generalissimo donc kombo ni suswana kombo ni na kombo wana te te yana kombo wana te donc kombo wana na ebite soza kombo nani kombo ka bongo na ebite soza kombo nani ngana ebike Robin Omundi buloma la peau blanche les grands manitou abotama pembe bat mosu bato pakola yo yebi on pa ya pakola te mba mo pembe on se repa mona muluba pété Mungala, on se comprend, mais comprendre, famille belge, on se comprend, donc comprendre, même belge, donc il y a un moni, Robin Omundi, il y a cause en bas combo, bah jarwanate, bah jarwanate, il faut pas louer l'homme, na batu na bango quoi, on comprend, n'habite sur aussi comme bango api. Chomi tozo mataka mbamoko merci na bino so boze belé merci à toi Papi Nzola mais so propriété privée depuis France zo la ndangai tozo na quartier no awa na Kimbangu na moni Jires Lutumba c'est mec ya motaza wana Charlène Azali Bénédicte Lutumba donc ma belle famille ba c'est mec na tant non ça l'émission na mona ba c'est mec na et ça la ka bien quoi merci à Chimène qui a la merci à Judith Ngoimo sa pembe bibishka bishina bosanyo te Billy Koulou mokonza CPI Maman Weston zone depuis Suède merci non merci à Carmel Kitamba la Karma on babi moi na lemba ya solo moi na lemba tongo na kata ba pargo moi ça na kaka ba Weston ba lobby ministre d'état Platini menga ministre d'état bisika ozali donc ba gros coucou Chomi déjà yé on a point na sur au monaki déjà ne bandé le banda c'est là makambu yango tozo bela bongo nzembo titre nzembo ezani bon titre nzembo nangeza mawa mawa po moni soko landeli chanson et yembeli na biso tout ça on comprend que ça ils ont momo boé ils apena na ba na koloba nini na ba
na bakati moko boye ya pasi na motema tolelaka platini minga mpo aza patron tozolelaka platini minga mpo bambongo eleki ebele soki olela tolelaka platini minga mpo aza ministre d'état ozo comprendre donc olela mo ya bajare wana yango totiango susi mpo banzembo basusi mpe ezala ebele mais susi yango eza teke non susi ya moto akufi te susi so ya nino ndeti eza nda totiango susi pasi po kote mosusu ezakende pasi susi na motema nanga pasi noyoka na motema lokola pota ya mbasu yo chibimbeli na kati bobaloli lisusu na leli pasi susi na motema nanga baninga ya age nanga bazotanga nga nazosala matanga susi eyibanga nyonso epesanga degu ya kovivre na leli pasi susi na motema nanga okopanda parti wana peza parti mo eza akati datant parti bongo eza akati yango moni tozozonga yango topesa yango kaka mawa kwa dona neke no mawa mo boye donc mawa mo ya bien quoi eza ba mawa te loko ba mawa mo boye studio to bozana na kati ya studio to ebi non toza na studio to komi presque à la fin et ne toza boye pour na nzembo platini minga na koloba presque to sisi déjà et c'est encore présent à six ba dédicace au platini minga déjà o apese ki biso déjà to sala ki on ndenge ezala kaka mais itikali susu moi yebi kaka moi quelques dédicaces susu wana ndenge na biso pe ça bien yebi to na ba vina biso lokwa ba Teddy Finto après Glody Service on se rend le na Teddy Finto après Glody Service donc ye ada vie moko boye et azanga raté dans la makamutu chemin salara donc vie wana salara kaka on se rend de fait dans le Zulu Kabuiku Union européenne mon vieux Zulu Kabuiku mikolo bana serre na ordre baby on se rend à Paris on a donc bango bazana na posa bayo ka makamba boy tout le temps et ça bango bien on reprend dans Nzembo vraiment et commis presque à la fin mais tout ça sur na des génériques monte on a studio wana donc fongola nzela toleka po biso da toleka nzela prévané biso fongola nzela toleka est-ce que tu si batu susu fongola nzela toleka donc ozo comprendre tezaka fongola nzela toleka donc ala mingi te ba oyoka ba chéri mo ya kanda yo mtezo ko accompagner susu parce que to boka ida tikako na jouer les ballons mais na bino ezala kaka générique on dirait ba rumba bobo ki parango vraiment te tout au sentir ka si moni banzembo ba platini mengeza wana donc au sentir ba rumba ya danger makasi presque na yembi makasi okokate donc mikolo pena mundi bukanda ndo police bango na wenge ndenge pe suturo ndenge akena makambo kasi batebele yo yebiteke batebele bayoka mutema pasi bamoni bafandika bebu mutu mo apemba koti Robino Mundibu te meka si on a zo kasi na ko umela te wana ko yakaka wana ko kota kaka wana vocal moko wana ka pesa batu passe me batu bacha banzembo on sort pas de déranger présent na ngate même ya eka na vocal moko pesa batu passe makasi embria batu mutu batu bazo ba fièvre ba mona neti muto so au moins imaginez bena bien soki to ba pesa Robino Mundibu chance cha banzembo lelo lelo suki aseka ndeni po ye moko na sali makama minene oyo ozake batu musu apesa bango chance na wenge ba che banzembo mais ide ye moko asa plus wana te on comprend asala ba pesa na wenge on so to comprendre wenge mutu et accompagner bango puis wenge mutu pesa batu force et lelo Robino Mundibu asa force ye moko donc ni wenge ya sa force ye moko lelo ba générique ba genre wana zo beta kasi batu ba sa ba générique ba sorte na biso au monde qui a passé. Animateur, Moutasimba ce mouvement à côté animation. Tout le secret na yo zala nini. Tout le monde a trop travaillé à pena Kabuya, tout le monde a Kabuya pas ya kayamo ko chopo. TR monté Kabuya ya malamoko. Machaka yo pour na générique pe. Achaka poate achanga poate. Kabuya achanga poate, Kabuya to babenga ye. Ndoko batu nyonso batali te. Chomine nga chuba likolo et senga pas animateur mo ya C azala. On sort comme il est pas un grand animateur. N'importe quoi na ya monde bazwa ki to boka ki na ye mais soko landi deuxième générique to boka et tirette Kabuya boka te mais beta pesa succès et tirette to ko banda ko wele la Kabuya sa te pourtant ya ka wana nde bobenga ka mais achaka déjà pour na kata ni te ko chapwa ngala so na tele ke ko chapwa to solo ba on est si bien te o monde lelo to sala ba générique biso moko wapi poa ya Kabuya to lo baka ke comme as artiste 50 animateur aussi ngana yebi valeur na ye on sort pour que ça grand animateur et ça normal pour ngala ko boka na animateur mota za fouter funa boka na animateur moi ça peu puissant on sort pas ya moto boka na Kabuya lelo Kabuya ça te boka na masala mo virus
on pas te boire un virus ou angele bord il pas attendre à peine ba voir na ba charka ya ba kabuya ah ça ce qu'on a 4 orchestre te boire kana yo senti que so te boire il pas boire tonga na boire chaboy tikela nga pe na boire ya chana nu boye na côté chana nu boye na naviguer aya na naviguer attendre te animateur à ton date. Non, secret na biso zaka inspiration et puis travail makasi parce que biso to sala ndé boulot. Comprendre Mikolo ba yoka peso ba génique moi ça n'a pas question de repos, pas question d'attendre, viens goûter à ma sauce. On se comprend dans tout ça bateau, tout ça repoter tout le temps, tout ça bosser dans tout le temps. Tout ça on a bossement quoi donc puis tout ça tout nga inspiration ça nature. Comme on a la nature, comme on a battu, comme on a makambo belé inspirant, makambo belé, on a pesa makambo na pesa wana. Mais ba masa na pe belé na ebike, za na pe ka nature na boulot, na boulot. Shomi to mu ko ke malem be na biso na biso. Olobi titre ya nzembo platini minga za mawa. Eza mawa bo traiter nini vraiment plus ni bo lobeli ni bo lobeli vraiment ni na kata nzembo wana. Non, to lobeli kaka bolamu ya platini menga. Bolamu na ye qui patron na ye parce qu'il est boss. On comprend dans tout ça tout soli bolamu ni parce que aza l'homme mora humble trop et puis alobara troté et aza mutu oyo a idarape susu nation et puis moka batutu et on moni to lobeli kaka ba bien na wana parce que moni ba bien mutu tant aza vivant faut qu'on reconnaître ngo bozela te soki problème yende to bandoko yaka na télévision boyemba ka banze mo platine azalaki mutu malamu te on se comprend voilà Robino mundi ba pesi bino chance ko tia ba nzembo est-ce que beaucoup attirer pe promotion parce que bino bozala bon mo ba pesi nzembo po déjà nzembo bimi pour ça la promotion rien comme no va na ndaku comme leader déjà dia ba pesi nzembo sili promotion te wana calcul na biso te qu'importe ta mère biso calcul na biso ça vraiment que non bat baro CP là bat baro CP là orchestre na biso d'abord les orchestres ba guerrier orchestre bat bunda ba geno bazo bunda on se comprend tout ça ba geno tout bunda donc déjà comme on a présent na Robino Mundibu il est jeune on se comprend dans ça la promotion makasi et abangara bongo donc ils ndenge mo bisope o to apprendre kai donc to bona soko landa au présent mo bonde ba to sote to biso to landika ne Robino na bi bongo parce que to so mona ngo ba leader rebelle ba pesa ba ministère ba nzembo moi ministère pa nzembo na ye mais moi la be promotion ezati nzembo ye banité te wana siko ba zapeta mso soko landele pe ministère bongo na 4 orchestre na bango aye bani bien te na 4 orchestre na bango on se comprend te oh ba mso ba pesi bango ka po ba lakisa ba o wana oboye bité ba pesi bino ka po bo lakisa ka ba wana mais na niveau pene ya makambu osano na makambu te ba journaliste belé na télévision place to le grand ba RTGA par-ci par-là on se comprend ba yebi kombo na yote on se comprend donc c'est normal tam susu et ça bon mais biso ba chomi déjà bondé tout ça ba chomi na ngweri coach de tous les animateurs congolais on se comprend ba tout ça ba lobby ba comprendre que non mais nga Robino Mundibu mon patron on se comprend mais oui ngala ko zelaté nazo sola par rapport ya président la port dans la 4 orchestre la degré ba boulot to pesa bandana so binisa bandana bandaki na obinisa on se compte notre orchestre ni yo to zelanga na yo pena ba pesa ngani ti makambo wana on se ota bango mo bazo binisa suti on se comprend ba pesa ngandeni fu mutu pesa nga feza muto yo bato bazo ndima mikolo za Robino Mundibu on se comprend bato mikolo ba ndima Robino to bato ba ndima Robino c'est normal shomi tant na ça wana na ça coach de tous les animateurs congolais on se comprend na ça mutu te parce que na ebité yo donc yo coach ba animateur yo coach ba Kunzardo ya ba Bercy ya ba ambulance ya ba plata bango nyoso yo coach na bango te bon na ndema bete pena wana na hôtel so vérité on se comprend na ebité ba ya so bazo boaka nini on se comprend nga pena te ba ya so ba boaka bien en tout cas o boaka bien o boaka ne bien mais so que sûr que chemin za coach en tout cas nga isala nga e déranger nga te pour nga ba ya o ba boaka bien c'est lo yo ndenge o mi bengi coach o kotangela so quelque ba ya o yebi ba boaka pe bien te baya baze belé ba comment ba kiteta salité on comprend no tanga comment ne to ça publicité na e tu vois et na ko ça publicité na ba te po bango batanga comment na ngate comprendre ba yebi ke na so boka makasi ko leka bango on se comprend mais merci moi tanga nga merci moi na mutu mo bo reconnaître nga on se comprend tant merci moi na zo reconnaître chomi na ngo na zo boka bien déjà funa ndima e tu vois alongwe merci alongwe pas faire ngana naso ko ka pa na yo ngana yebi yango te lorsque ça le ba ya mouvement réaction des années
Non, réaction n'a pas de problème. Comme il est bosseur, on se pense qu'il y a un orchestre, c'est comme ça bosseur. Moi, je suis un Kabouya. Kabouya, Abouakara, pas Fali pour Pat. Ayaka l'orchestre, c'est Nabisot. Comme Azaki bosseur. Ayaki, Abouaka, peut-être que Ayaki peut pas côté, tu vois, bah, mais quand tu écoutes un studio, tu écoutes un studio, Chomi, na miso président, na miso bobo na Kabouya, il y a ton dans la dé, on a pas eu chuba likolo. On se comprend donc voilà, comme il y a Azaki bosser Kabouya wana. Il y a on te boire un épée ça là bien, on se comprend donc voilà, on la boya ba bosser te, oh ya bosser abi que non, asa ya ko ya te. Azaka na ba place so ba yebeli wana. Aya to pesa maboko ponga na posa to pesa na maboko to ke sous de l'avant. On se comprend mais sokine oyebi ke ozako ko ya muke. Te ko ya te po soko ye talio etalio ponga na kobwaka makasi pona kobwaka pena pona na posa bat bandi mangati lelo na zana posa wana ti le ngana mi mona neti bat bandi minga na te ne na ministre ne na ba tele pena na mi mona pena roi batu na bandi minga te donc ne fna pesa bango lisuma kamu moko boy parce que yé pe animateur on pena fa bagarre pena bongo na ba pression na poto ça la pe que non chiffre ne fait que toujours de l'avant. Voilà, merci Chomi. Chiffre 9, orchestre n'est sûr qu'ils ont bien, parce que comme on a déjà, mouvement ils ont bien, alors parce que tu commis dans souka. Question on a sur la tourne côté bâton, qu'est-ce qui se passe entre boss et on a des plics? Non, non. On a des plics. Non, et le président des plics, place à ça, on a parlé, on a des présidents des plics. Na de après ton nga Robino Mundi bu papa peut-être ko perdre papa na biso papa Kelembi et na mona ki déplique ayaki ayamba na mokonzi dans le calme ba PCP micro on se reprend na yembaki ba image ezali on se reprend donc na yebité et ça que na yebité tam susu ayabi problème ezali yo sentir que wana siko ezo kabongo ça déplique te déplique à sali crime ka bon tonze momo ka bon e kabongo wana ça yo yebi ngote ngana yo kengo no te na babar na biso zo beta te général kabongo yo kengo te na yo kengo te ngaza na posa na babar na ba boîte ne to kota na ba boîte bona babar na moni logo ne zo beta ne ya biso na talaki na trace to za 5e na trace na pardon na hits na bango en tout cas na simulation na mona ka Davido mtazo yaka donc après biso mona Davido ba che 6e et puis non on a mission sous ya libanda mais déplique net sinon on a moni ma communauté en tout cas président déplique place ça ndako na yebi que ton a promenade tout ça t'as un problème na yo ata mukete et ça que président sala ba plan bimisa ba plan et beta na ba bar partout et que ça bien na sakani na passe na mona générique à président déplique na télévision zo boaka et zo beta pardon to na ba bar na ba milliers place ba sala place ba CP là non na mona ngote mais ils ont conseil puis na ninga bien so président ça les fort wana ya ko cha générique mo ya moto batu ba yo ka yango ko ça pas président tu peux ba animateur au ba travailler peut-être comme sous président animateur mutu ba na secret animation oui ba animateur ba ko ça na secret mouvement bon ce qui animateur peut siko tant ça so comprendre président de ce ko mutu a luka a hotel animateur qui animation le animation so mona te ba chomine ba kei na mboka chabo ba bazo bi na jouer les ballons. On se reprend. Donc yo peut koyer la biso pe loko moko boye, ne ça part jouer les ballons koyer la biso loko moko boye wana na se ba biloko wana pe to na likola biloko wana. On se reprend ko ça la bien. Qui a créé loko moko comme moko beto loko crime moko boye et ils ont betaté et ko mbrier population pe ko équipe orchestre. Mon pas vraiment a félicité que Robino Mundi be presque na bino ezali ndeni komona elle qui na TV a félicité vraiment bino. En tout cas vraiment en tout cas mon pas mon conditara yi Vemo sala banzembo belé ça a succès vemo banda carrière kala on comprend nyonso simba donc batabongo so bazo reconnaître donc en tout cas vraiment na habité so ngana yo to lobani pona nga et ça ka ko zong sele botondi merci beaucoup parce que aussi à ça grand morobo à mokolo vraiment makasi on comprend que président Kofi Olomide ko sa mokolo ya président Roy Ensemble n'est bien donc voilà donc azapna président mobo tant azo reconnaître moi nanae Robino Mundi boulom à la peau blanche le grand Manitou qui est mon patron on se comprend en tout cas nga pena on song c'est le président Kofi Olomide mère félicitations nae na ba makambe la pesa biso et ba mère bozui nae parce que c'est un patron aussi Kofi Olomide c'est un patron pour biso mikolo yebi président Robino Mundi boya ko to na Fali Poupa on se comprend Fali Poupa le président Fali Poupa on a beaucoup de respect belé tara président Fali Poupa donc moto azapena likola batutu ou da makasi donc voilà quoi donc merci Chomi merci la disponibilité non vraiment to comme na suka émission na biso yebi que bato belé balandi biso ba CPL na émission au message moko na ba fan na yo balinga Robino Mundi bu o bato zela mawa ya Platini menga ministre d'état o bazo zela comment album na bineza nini
Noir et blanc. Noir et blanc, voilà. Parce que la noir et blanc impatiemment. Déjà le 8 mars, on a déjà titre encore. Nzembo ya maman. Ndenge Robin Omondibu a promis qui kasi. Et puis que message mon copier message mon a dédicace na numéro parce que au lobby studio et comme vraiment la sous que l'étape va dédicace à tout sous moi générique mi balai na va dédicace là tout le monde na poste dédicace numéro non pour ba et ba moyen ko contacter. Ouais kepena bien ngaka elo non ça ba tout libosu zaka qui non numéro na ngeza plus 243 9 90 35 60 94 plus 243 9 90 35 60 94 wa numéro chomi na ngwe riso bobengi ngambala moko pour na dédicace à générique na ya nzembo na biso tozana ya Platini Menga ministre d'État. Et quant à moi na saka ke population nyonso bazana partout dans le monde, en tout cas vraiment bo apprêter biso oreille na bino vraiment ya album en noir et blanc et ça souka un album ko sakanate to panzi makasi Robin Omondibu yembi makasi na yemba bongo te na mokili na biki bat bayoka banzembo lokwa ba kamikaze oso comprendre mais bat bazwa temps ba koyoka pena président yembi makasi en tout cas ba pesa biso chance wana ya koyoka biso na biki ba pesa biso da chance wana pour bat bayoka moi biso pe en tout cas vraiment bon consommer en noir et blanc les obi makala mingte le 8 mars beaucoup soit déjà chanson mama et ça souka na nzembo sakanate bon comprendre ka des grands président qui na batu on se comprendre mais au sanité ba fait nanga le roi ba Gaël Mabeka Mapeke Gaël Mapeke en tout cas vraiment Mapeke en tout cas je vous salue de loin yo yebi wa yana ya parler yo yebi nde mambo kenda en tout cas na bo sanité ba tutu balinga chomi na ngweri yo yebi ka ndenge zalaka alors mbabu na poto yo yebi Fanny Ndesi Rose Ndesi Soraya Ndesi donc yo yebi ka radon saluer bino tout et je vous aime tous en tout cas l'album noir et blanc à suivre et ça bino bien quoi bochaka matoi quoi. Voilà, merci Chomi, merci na bande kono so zui libaku ya merci na yo moko merci na yo moko natana yo vraiment sali que non to lobela makambo vraiment sali bien fort talaka journaliste à Pembe bona kitoko makambo belé en tout cas merci beaucoup pina bani talaka yo na bika Platini Menga en solisanga na yo. Voilà, merci à Platini Menga ministre d'État to comme vraiment na suka émission na biso so vous sepé na bili o sabon merci na Ose Mulopo gola ma la bande aussi ma technique mikolo merci na bino so merci à Papine Zolame so propriété privée depuis Parigo joyeux anniversaire à ma grande sœur chérie Rosie Motema Rose Motema il y a des mois na bika Tony Sazaïr le 3 mars aux Akoina kasi lelo ndeza mbota manao donc na tombelo plein de bonnes choses na année Baksami. Merci à Billy Koulou CPI, Maman Mukonza CPI, merci na yo, merci à Chimène Kiala, merci à Jidi Zengoyi, Mosa Pembe, merci na Bino Nyoso, vous en avez biso, Bana Kimba Nyoso, Pichu Kinzeni, Maxima Samba, Boza vraiment ebele dans la quartier na Bino, na Avenue Yolo. Donc place bon te présenter l'émission. Oh merci. La Bino Nyoso, donc écoutez la prochaine numéro il y a émission na biso. D'ici là portez-vous